enzala ekozala kaka lebi bayebisi bamama ke soto loso ekiti mais tolamongo na ntongo ezalaki nango fausse information place topesaka provisoire ndako $300 topesaki bamama $100 bakende kuna bamama basiliki mais nazoyebisa yo ke lelo tomona na este kuna volcan esali éruption nango na date te calculée oui volcan esali éruption volcanique eza permaturé avant le temps où ils allaient fixer na géographe to na batamayele to bien ba scientifique volcan écoulé avant pour la nini kasi bakoko ba sepelité nani bakoko ba sepelité marche ya mboka bazobo ma peuple ba volcan wana mona ka ba éruption be banzele zo buka na obe ba érosion ils allaient ba signe oyo ya bakoko ki bazo sepelité peut-être ndenge mboka zo ngai na koleka bisimbi te neti biso na Congo central tozana bisimbi neti ngai mingi asungaka ngala ba dossier na nga mingi ezali simbi bengo simbi bengo oyo kaka bengo akita na po Marshal azali molimo akoma mukisimbi donc awa batu babeli kisimbi eza mutu mutu munene kisimbi azali génie donc ye akoma génie ngapi na zakana baka mabe azui mwasi na yo kesu ko vulela pa mama na bango po mama ye azawana même aza mama na bango aza aboti ye akobenda bino matériel aleki mena gaga mena esprit parce que ye marqué tout a sali ba départage ya ba langage to awanga ndi mambo ya ba génocide yo basala biso mais président na biso abimi fort abengisi ye bakutana po bachana se Merci beaucoup na bande kotuba aux occasions pour l'émission na biso na 3W Congo France. Merci na mon boss merci Didi Dipumba ko tala biso na musika na bo sanité ba partenaire ba sungaka mona l'artiste mondial tout international tout ça na ko bo santé mama Milinzi Mbamotema tous pepele ya mbeto na ko bo santé mama Chantal Alphonsine mama azana motema malango ya kosunga borfelin kosunga ba kebele ou bana pasi. Merci na salon o epesa biso chance lelo tout ça la émission na biso na kati na kati bandal balobiso ngosala suki na ovemeza la kitoko ngozala ngozala vraiment benga mondele so ngoza mwasi vraiment na kati basi yaka kaka na référence na biso za mingi Hôtel La Prince au kotika kitika na re bakaya ou tunika Hôtel La Prince au mona salon kitoko ovemeza wana chez mère na biso balobi mama Nicole. Donc vraiment kalami te bonomo na ngondo le ka émission awa ba film mo buta poto ba maman so buta poto so ti poto ni ba simba mutu no chez maman Nicole so ko simbisi mutu place mosusu yo moko madita didi o mabara so ki veme kotina pokana bes tout ça na maître to me ka bosola na ye première fois na mina kata plateau na nga mais la première fois te bondomo na ye chaque fois toujours pour ça na tout ça la analyse ya makambe belé zo le kana mboka mais c'est la première fois bangi singa ina mona ba maître ba le kaka awa balata bilambo mona c'est le spectacle bilamba mais sans ilamba propre c'est la première fois. Bonjour maître. Bonjour ndeko journaliste. Bonne santé. Oui, santé à merveille ndeko zomona vraiment santé za kitoko. Maître banako kaka mukongo no loba mutaba Congo bandundo to mono naza vraiment mutaba Congo. Donc naza vraiment vrai villageois au babino benga ba villageois ya Kulongo. Donc kuba Congo vraiment tokidi gida imenga kia bankulu kia banekongo. Donc mono mukunkulu ngeni na mukintwa ngeni na ke basisa bankulu. Donc je suis vraiment natif ya Bakongo. Bazola non à 3W Congo France kombo nani ego se présenter aux nani. Oui, naza babenga nga maître mukulu mais nazali guide spirituel na kati ya lingomba babengi ange de lumière sauvé pour servir. Sauvé pour servir. Oui. Mais ngomba ni ngomba ki ange de l'église catholique. Non, na kintwa di kuna na lobi na nde na bandi na lobi wana ezali d'origine na ngai. Nde ba lobi ki soki mutu ayebi esika utite, mo ayebi esika zo kende ezate. Donc na d'origine na ngai na bandi nanu na bokoko ya ngai. Parce que ngai papa boti ngai azalaki na ba moyete, il était tailleur, azalaki na ba possibilité te ya kotangisa nga ba classe. Nde koko azalaki na Kulungongo, nde ye mutu abengaki biso poto kende sala ba étude na Kulungongo. Les places wana nde bakoko bapesaki biso déjà initiation ya koyeba déjà makambo ya bokoko na biso à partir ba bokoko na biso déjà na Kulungongo kuna nde na tangi na fandi na bakoko place na zui makambo na zui bisayo neti ya kitwadi to ya bokoko na ngai mais bakoko bango moko tango balingi bakufa neti koko mobali bien payé ayebisaki ngai bien que
mwana ou bien tekolo kuna beto bankulu to lwaka ko ngeli foti lwaka, c'est-à-dire quoi isika o biso bakoko no to koma kite yo mwana na ton tekolo na biso fo koma yango moni lelo bakoko balegaki na ba plateau te bo komba invité lelo ngana leki na plateau na yo yango moni lokola yo ozala mwana no moko azotanga awa na epé moko to na école moko a privé mais ceci no eza ozo makoki otinde peut-être na poto akende kotanga na Sorbonne azo mayele fuma ya makasi azo mboka ya conserver engeli bateke soko tindi mwana na Sorbonne to na poto genetanga to na Turquie ndio tuzotumona balutinda bana bana ba moyen ke mwana soka ke kuna akobosa na yo papa na yo to yo papa akobosa na mwana ke poto souvent bana kobenga ye otuna santé otinda ba frère lokola ngai wana na bokoko déjà na kola ki na spiritualité mais vike bango mo bakoko bapesa ki permission to yeba pe ba doctrine mususu to ba science mususu yango wana na kota ki suna lingomba oyo babengi ange de lumière place ce qu'on a collé ça qui sont bien connaissance nanga c'est le plan spirituel donc ange de lumière sauvé pour servir oyo nazali guide donc guide neti mokambi na Afrique centrale nyonso ngai nazo représenter doctrine babenga to secte babenga ange de lumière bandona ange ni donc dès la lobby déjà qui na bandaki déjà makambo ya mystique to ya spiritualité dès le bas âge parce que papa nanga zaki na mbongo te mais de ce quand ndenge sala na bubebe te so na lobi na bubebe wana nazo le babo solo nazo kwa to pour na kosa bato te na âge déjà na komai ko yeba le bien le mal nazo mo déjà ko ko zo salisa bato na mboka akuti ndo pezwa kasa wana tuta akoyebi so pezwa malemba kende buka malemba foko zwango babwaka ka mbongo matiti moko biso bakoko tobeka malemba déjà nazomona koko azosala mais tango na komi siko koyeba le bien le mal na ba 12 ans 13 ans 15 ans déjà plus tard 15 ans déjà na komaki déjà kosalisa lokola maladi babengaka malade liboso na salisa eza mutu batalaki mutu biso na bakongo bea na Kinshasa ezalaka mwana botami bébé batalie mutu alors que baliaka mutu même docteur obengi docteur andenge nini na kokwa kobisa ete ndeko kwa pesi ngai déjà première formation na zwaki yango wana na bandaki ndenge wana nazwi mwa bambila oyo tobengaka ngazi mbila mwa biloko mosusu ezalaka wana nakangi mutu na pesi ye mpe bacondition lokola akangi mwana no mutu bokolamba pondu te panda tambo premier musala nasala na vie na ngai pa koko ezalaki yango wana deuxième musala na ngai ezalaki nakangaki mutu gauche oyo tobengaka kingodi nandika vata kingodi deuxième musala nazwaki yango wana déjà nazalaki déjà ba 15 ans donc na bandaki déjà ko apprendre ndetango siko na komi na ba 20 ans ndeko siko ko pesa nga siko pifo neti bato bakanka okia lulendo donc apesi nga bateau de commandement pour la famille pour la spiritualité mamonyo so komaki pana ngai ndeko sala na zonga ki ville koko ayeko kufa eleki mwa mikolo ebele nde toyeko kota sikoyo viki ezalaki recommandation ya koko kuna beto tolwaka ko nge mwana foti lwaka nde nakendaki sikoyo koyekola mpe bamystike mosusu to bascience mosusu lokola oyo nabengi ange de lumière sauvé pour servir. Donc ange de lumière to komaka ange de lumière double S. Donc sauvé pour servir. Ange de lumière double S yango beti ba set ne to mona ba gagner dangereux. Bazali bana na biso. Ndenge mona ka ke liloba e uta na bima. Donc ba gagner dangereux to ba set mususu e uta na kati ya ange de lumière. Biso to zali socle to zali ba papa na bango. Magie na kindoki ezelo mo te. Magie na kindoki ezali loko moko te. Na terme ya pratique nango ekozala ndenge moko mais na suka nango eza ndenge moko te parce que magie pe akosala voyage na nzela ya tapis roulant ndoki pe na nzela ya komba akosala voyage mais ndoki biti nezala kokende ko détruire kaka kolia mutu kofina mutu kofrene mutu azwa maladi mais alors que magie eza wana oyo nga nasalaka eza mpona koboma te mpona kolia mutu te yango na biso na ebandeleki nasalisaki deja mutu na 12 ans nakangaki mwana mutu omoni baliaki mutu na ndoki mais nga nayaki wana mpona kocontrecale ndoki donc magie naki ndoki babiloko mosusu okomona oyo kindoki donc kindoki eza eloko ezokamwisa mais ndoki nde to biso tobengaka ndoki oyo ya biso toyebi na Congo to na Afrique eza kaka mutu oyo ya mabe abwakeli mutu basu alie mwana batu abomi musala na yo yango na kindoki mais kindoki oyo ya magie lokola mona kindoki aza na capacité même aza na Afrique ya oyo fina mutu na États-Unis
ndenge pe ngai pe nakosala pe voyage na tapis roulant to dans restaurant na ke kuna ndenge ndoki akokende akelia na poto nga pe nakozwa biloko so naza na temple na se concentrer na sali ba force de présentaire na ngai nakoki pe ko arriver pe na poto na ndenge ya esprit okotikala pe kuna libela nakotikala kuna te parce que so molimo nde ekendaka nzoto etikalaka poni omemana nzoto te boke mama otikali kuna parce que nzoto ezali eloko ezali physique c'est pour cela omoni mutu mosusu batungisa ye mingi na nzoto mais molimo na ye baokoka kozwa yango te molimo ka eza eloko oyo basalaka ngo bajete donc nzoto ekokende meme ndoki akendaka na nzoto te akendaka molimo mais kuna akendaka kolata sikoyo nzoto ya molimo lelo so tokoloba lelo mebele ezoleka na mboka na biso bino bozomona tomona baprince ezobukana tozomona baguerre na baeste estce to mino bovanda na milimo omona pe mosusu bokosilisa yango mpe to babengi bino mpo mokonzi abi te bamaître ya milimo to bato bozomona makambo à avance bokosilisa yango te oui tokosilisa yango mais faute ya mboka na biso ndenge nalobaki vozei kuna luto tokidiko glendisaya kuna okonde tukoendako donc c'est-à-dire soki oyebi esika outi te oyebi esika okokende te d'abord kongo mboka na biso eza pays moko eza laïque c'est-à-dire quoi ntango mokonzi ya mboka azoleka peut-être mpo atika mboka na maboko ya nzambe est-ce que biso tokendaka ezaka une partie ya bato kuna ezalaki ka bachrétien bamisilme bake te toza na babuda toza na bato kimbangu mutu mosusu akoyaka na kimbangu nzoka nde fo totika mboka na maboko ya nde balobaki na mboka ya nzambe chaque secte mokonzi ya mboka fo abengisa biso neti biso toyebi mambo ya kikulu toyebi mpe mambo ya spiritualité fo tobengisa biso lelo tomona na este kuna volcan esali éruption nango na date te calculé oui volcan esali éruption volcanique eza permaturé avant le temps oyo ezalaka fixe na bagéographe to na bato ya mayele tobengaka bascientifique volcan écoulé avant mpona nini kasi bakoko basepeli te bakoko basepeli te marche ya mboka bazoboma peuple bavolcan wana omonaka baéruption obe banzela ezobukana obe baérosion ezalaka basini oyo ya bakoko ke bazosepela te peut-être ndenge mboka biso toza na pouvoir koleka bisimbi te ngai nakoleka bisimbi te neti biso na congo central toza na bisimbi neti ngai mingi asungaka ngai na badossier na ngai mingi ezali simbi bengo simbi bengu oyo kaka bengu akita na pont maréchal azali molimo akoma kisimbi donc awa bato babeli kisimbi eza moto ya motu monene kisimbi azali génie donc ye akoma génie nga mpe nazalaka na baka mosu na temple na invokaka ye mpe aye mpe ase manifeste mpe na dossier moko to na maladie moko to na problème moko boye nabengi simbi wana mpe akopesanga mpe message nasala mais ntango tozwaka message mingi ya basetre to ya basimbi papa okokomela ndenge nini epa mokonzi ya mboka ekokoma ndenge nini donc spiritualité eza un peu négligé alors que bamikili mosusu soki mboka ezoyokana te neti représentant na biso ntango cathédrale eziki na France bamonaki yango ezalaki mystique bandimi te bato balelaki mpo na cathédrale mais babengisaki na bandoki na bato ya magie na bato nyonso bafanda bayeba moto wana euti wapi mais mpa na biso omona kaka bakobengisaka baprésident omona bakabinet bagouverneur badepute to baprésident okutanga volcan ezalaki na ntan yango te volcan ezali bisimbi monganzi benina mboka ezotambola bie te bazoboma bato kuna bazokata bato bamama mutu ezali basine oyo baesprit to bisimbi bapesaka sikoso tozomi kota nini olobi koto ya este kuna estce so bazwi bino bamoni basoda c'est bon bazwa bino kosisa guerre na este guerre na este kosila take yo moto ya molimo omona omoni na biblia oyo nalikaka mpe livre yango mingi eza kaka livre mais okomona ntango bato bazobunda bana israele babunda na bato balingi baephésien wana bazalaki bagéant mais okomona mokonzi moko aza na ngomba azobondela soki akitisi maboko kuna bakomi koboma bango soki atomboli maboko bango bakomi koboma baphilippiens wana baphilippicien to baphilippiens nayebi te peut-être na prononce bien te donc c'est-à-dire quoi biso toza wana te bamaître spirituel tokosimba minduki to bana kobunda te biso fo l'état azwa biso bato oyo toyebi mpe spiritualité bokoko tozala place moko tozosambela tozosala bacantation na biso tobengi bagénie bachef coutumier baza considéré te chef coutumier aza na pouvoir lokola ngai te chef coutumier oui nga naleki chef coutumier na pouvoir pourquoi chef coutumier aza wana bapesi kaka pouvoir ya kobatela etandi moko ya mabele to mai moko chef coutumier aza wana kaka ayebi mabele na ngai ebandaki awa esukaki awa ye akengelaka kaka chef coutumier bapesi ye livre to formule moko soki omoni bilanga mikolo oyo
to ane oyo tolonaki wandu ngo epesi vraiment te na mboka chef coutume musane ezakaka akozwa biloko makazu nini atsamba akokende sika ya bakoko akoloba makambo na bakoko kikoko bapepe no bakokufa tala wandu eboti mingi te soka moni pêche ezosalema bien te akosala cantation na ndenge ya pêche po abelela bakoko po pêche ezonga mbisi to ezwango ebele soki amoni bato bazokufa to malade ekoti na banyama chef coutume musane yango wana mais tandis que ngai naza na capacité ya koguérir moto naza na capacité ya kopesa moto soit porte-monnaie naza na capacité ya makambo ebele oyo chef coutume asukaka akoko akosala te. Merci to continuer na yo za maître za mutamelimu ngani na vérité na émission ngani na émission to sala bato bazotala biso na minute za capter na kati ya Congo France bateli bazotala yo est-ce que yo moni ozomona élection za na mboko. Bon, si le plan déjà il y a fini il y a qui moto nano tout le monde a molimo si le plan ni de moto préparation déjà élection ils ont vraiment dans malamoté parce que je vois déjà les lois mambango ya loi électorale bande comme sous côté ba faillir ba so boya et comme déjà mbili en plus au total c'est le plan finance ya mboka na biso attaque des intellectuels tout tangi papa to yebi mamboka oyo élection to zana ku to mbongo te mbongo ezate ngala ko lo bateke élection ikozala te peut-être que mettre mi mona d'avance. Bon, attaque et mettre mais l'élection que vous allez mais vous allez la date au fixer la constitution. Merci. Tu continues là. On a eu beaucoup de continuer na biso président Félix. Pour na 5 ans au to Congolais au lia bien to kendeka na souffrance na 5 ans manana mata mwana to komande bien. Déjà, Yemoko Félix et Sika Sambela papa na biso président avec tous les respects pasteur mon alandaki peut-être alandaki pasteur Dalo déjà sur le bague président Félix azate muto aussi ça passe na Congo mais ça muto akomema biso na bon chemin kaka asala kaka chemin donc c'est déjà to landi mambo ya mutu na ya lobby c'est-à-dire quoi que nzala ekozala kaka lobby ba lobby ba mama ke so to lo so ekiti mais to la mona tongo ezaki na fausse information parce que pesa ka provision ndako $300 to pesa ki ba mama $100 ba kende kuna ba mama basiliki mais na so bisa o ke conseiller de place oyo kondima ya papa na biso président otolingaka mingi asambelaka pasteur na ye mutalobaki papa na biso président actuel ye aza wana pona kosala kaka nzela mboka ezalaki susu na nzela te mais président mosusu akoya oyo akosisa nzala na ngai na yo. Merci to konje ko to na biso chapitre oyo tokota sikola makambo no vraiment to memo makambo bonga lingana oboy tant na mettre milimu photo tout na noma mamboka peso ki maki mettre faut que nous mettre ozo sala mambibele ozo contrôler maladie ozo contrôler nyonso ozo pesa ba porter magie kodia oyebi kodia so des années oyebi mamboka pona yo gaga menene bakende na est bongo ezaki pona visiteur ya makambo na ye to akiko visiter maso guerre na mboka pona ezala na est pona ezala. Oui, c'est le plan diplomatie déjà au moni biso mboka na biso tozala ba pays voisins ebele au moni papa na biso Mobutu lobaki entre frères entre frères na mili le choix est clair ba rondeko na biso ba rwandais marqué o nyuso bazo sala ya mabe na mboka na biso mais toza proche to bota kuna to bango pe babota awa c'est na bato bazana est ezali ko na biso na ba Kongo bandeko na biso bangole mona ekolo mo ezala kuna bazombo babota na banyanga babota na bandibu babota bayombe batu nyonso ezoluka tozala malamu initiative ya chef de l'état pour la attaque spirituelle pour la spiritualité on a ça la ange de lumière eza malamu papa yo pe mutu akoko afe pour na yo mais tant yo ke opese le boko ngana ko gafe pa na yo tonde ko cameraman boye bani peut-être depuis bo mwana asali yo mabe yo ke funda ina mama wa botier c'est le plan spirituel yo leki cameraman na esprit c'est le plan spirituel yo ndo ça fort bato bakomona ozo bamei asali yo mabe azwi mwasi na yo kesuko vulela mpo mama na bango mpo mama ye aza wana meme aza mama na bango aza aboti yo aboti ye akobenda bino aleki mena gagame na esprit parce que ye marqué tout asali badeparage ya balangage to awangani mambo ya bagénocide oyo basala biso mais président na biso abimi fort abengisi ye bakutana mpo batya na se kotya na se ezalaka likanisi moko ya malamu même si le plan spirituel kobongisa to koarranger en amiable c'est bien balobaka na français vaut mieux un bon arrangement qu'un bon jugement. Merci tokotina biso tokosiko makambo na ovema bato ebele bayebi te maître nde oza bongo lelo kodi ezalaka nini. Bon kodia yango nalobaki na confrère no mosusu kodia bato ebele nazonga na avana répondre yo mais papa journaliste
kodia ezalaka kaka eloko eza na bakongo te bato bakanisaka kaka kodia eza kaka ya bakongo non kombo nde ya kodia mbete muna kikongo kwani kenina donc kodia mbete donc kodia eza mbete donc kodia mbete kodia sili mona ngwana eza nango na kikongo mais eza pe mingi na bakongo mais eza na ekolo nyonso na kongo pe eza na afrique mobimba baza na bakodia na bango baluba pe baza na bakodia oui baluba pe baza na bakodia baluba déjà kutu na debi bauta epa na biso bakongo tobengaka bango baneve na biso moluba aukotela na kongo de totila nde bakenda kozwa mabele wana place na moye na kasai donc kodia eza partout mutu mosusu abengai nga atuninga papa maître mukulu naza na posa na somba kodia nga nayebisi ye kodia basombaka yango te batekaka kodia te yango nazokebisa mpe bandeko na biso bazolanda biso partout dans le monde kodia eza eloko kosomba yango na mbongo te mais ngai soki moto aza na posa ya kodia akobenga ngai na numero eza affiché wana leka nakopesa ye badirectif nasengaka nanu consultation spirituelle nayeba na clan na bino donc villa donc yango tobengaka clan na famille na bino boza na kodia te bozalaki na kodia oyo eza nango exploité te ngai atake naza homme spirituel nayebi bokoko nayebi nde nakosala recherche na niveau spirituel nakoyebisa ndeko wana ke boza na kodia bakodia mosusu papa na bakongo to na mokili mobimba place kodia ezalaka okomona yo obotami na papa kulutu ngai nabotami na papa leki mais ngai nazalaka na kodia mais papa na bino ayebi soki emoni mwana wana kuna mokulu nde azo evre eza kodia azala yango ya famille mais nga mpe nasungaka bino mais bino bokomi kowelana nanga kodia wana mpo eza ya bino nyonso alors kodia alingaka deja ndenge wana te kodia ntango bokomi kowelana ekomi makelele ekomaka kolia ekosilisa mpe famille nyonso bino nyonso bokufi kodia elingaka makelele te kodia elingaka kowela te yango moni motu nyonso azalaka na kodia asungaka libota mobimba to oke na ndako nokuta bato baza ebele to azwila bango ndako akipaka famille de likambo nyonso ya famille batayelaka kaka ye eponaka te déjà ntango tokola na bandako be yo moko okomi kobota mwana oko ozala mayele mwana oko ozala mwana moko atindamaka mwana no moke déjà ozosala deja baanalyse mwana atindamaka mwana ye azala mwana mabe ye atindamaka te alors bakoko banotala mpe ndenge wana bazotala mwana nini oyo aza na motema monene oyo bakoki kopesa eloko wana kodia donc bapesaka kodia na mutu nyonso te batalaka deja na debi ndenge mutu azokola bapesa mosuku na sens bapesa baselo baekatation to bapesa milimo moboye to babengo na butu balatisa eloko moboye to ezalaka yango moyo ekanyoka momo okomi na mbongo non kodia eza mpe eloko eza na place esalaka na spirituel mais eza eloko ezalaka physique nango ya kodia eza na baforme ebele kodia ekozala micro oyo kodia ekozala cravate na ngai kodia ekozala elamba kodia ekozala chapeau ekozala nzuru te kodia etikalaka mais eza na bacondition mosusu ezali avant obima kodia ekozala mbeli oyo tobengaka kauki ya lolendo donc mbeli wana eza neti epe eza mpe kodia mais avant obima osala émission bakoko bayebisa oyo deja kosimba mbeli wana odeklare ka maloba ndenge nakeboye journaliste ya émission na ngaka bakotala olobi makambo ka ebie yo ngaka na renier ozwi mbeli wana ozongisi na valise yo obimi place mpe kokende omoni baporte ezofungwamela yo kodia mosusu ezalaka kinzu awa nayebi te na lingala nayebi te soki yango babengaka eloko kinzu nzungu moko ya mabele na lingala nayebi vraimen te boeskizenga bacrishe en français ekozala mpe ndenge wana kodia mpe ekozala carapax ya nkodia oyo tobengaka deja nkodia eza carapace ya escargot kodia mosusu ekozala elamba donc na physique ya kodia eza na bafaso ebele kodia deja yango moko eloko eza kindoki te mundele nde koyebisa biso ke eloko nyonso ya bakoko na biso eza kindoki alors eza kindoki te kodia mosusu eza wana kaka mpona bilanga kodia mosusu ezalaki mpona finance kodia mosusu eza mpona commerce eza eloko oyo koko akotala apesi yo kodia esilikaka nesi dernièrement nazalaki na kambo na famille moko baswanaki naketia kimia kuna nakekuta kodia asiliki parce que soki yo oza na kodia meme ndako no eza na njile awa toza na bandal okoyeba ke kodia na ndako eseleki totiaka biloko ya bokoko matiti neti tobiyona ya cérémonie nasalaki nake nazwi matiti ya malembalemba natie na kodia wana nasali priere napesi famille wana conseil nde kodia akalmaki naye kokalme kaka nake kozwa yango te nake kokalme pour aller ce que nous avons fait kodia na tete kodia muto ayeba ngote mamo ye mwa kalmo fo yo muto ya kalmo kasi kodia tango asilikaka na ba niveau mususu ekomaka elokaka fo muto aza na molimo vraiment yo bapesaki yo bayebi soki kodia esilikaka opesaka bo mais ezosala ezosimba su te
vu que oyebi ngai obengi ngai obe muto za kodia akoza déjà na ba contact na bato yo pour concert donc muto za na kodia so amoni yo boye akoyeba yo za na eloko ta kobetela lisolo te akobetela lisolo muto amoni aza averti ndina kendaki na suni famille na bisi bango bozala na kimia soki bolingi bosala yango na mandat yaza na 10 ans yaza na 5 ans bino so pour bénéficier ba nyonso ba ndas ba des familles nyonso za na kodia na ngo famille nyonso eza na kodia te oyo neti aza na posa ya kodia to sala ka consultation pour kodia na koki ko tegela ngo mutu te papa journaliste to so le kawa te pona ko ba mambalo kuta to pona posa ya mbongo donc biso so za na posa ya kodia neti ngai okubenga ngai to ko sala consultation spirituelle ngana ko yebisa obo za na kodia mais kodia ona eza sorti na tata mwasi na bino na webisa o kodia na bino ebomaka bato na kala nde bakoko bazongisa ngo yo ndimi kozwa kodia wana ona ndimi ngana kozilo kodia wana na pesi yo ba directif na te yo nde yo bana kosalela ngo mais kodia ekoki kozala te yo neti yo okezwa kodia bato ya balu bato ya bayombe ekosala yo mabe ekopesa lo to benga na spiritualité ba choc ya retour donc kodia ezalaka fo ezalaka kaka ya bino ya famille au sein de sa consultation to yebi que besoin la kodia parfois musu zape bazo souffrir azana poto mukande zo makate pasi mais bazaka na kodia na bango vike na kati ya famille bakoko bazaki na kanda bakufa na bakanda moi batika yebisa bango ba vérité ezate mais biso besoin la capacité o bakoko ba pesi biso na milimu ba pesi biso bisimbiki ya maza bisimbiki ya tia ya mupepe ba o ba veni louver tuisavana nsadiso ko bampangi c'est-à-dire ba esprit wana baonde ba pesi biso makasi mena lelo ya kotelema koloba ba famille bele basoni yo kama loke bazana beloko na bango ya bokoko na bango merci beaucoup pas na ba ko de ndele kinda siko lelo soki mutaza posta ya porte-monnaie magique awo sala ndeni porte-monnaie magique musu les aramo porte-monnaie magique musu azui et voter les problèmes tabeli liboma to mona ba tepele ba pesa ba porte-monnaie magique ko mutabeli mutu mutasali de pourquoi ba probabilité yango kwa eso ya ba bongo déjà mutu nyonso na ote aza na facilité ya kopesa mutu porte-monnaie magique obe du bonheur papa lelo tozoleka boye mpona koavertir mpona kokebisa mpe bandeko na biso lelo ekomi na internet to na batv okomona mutu aye awa abimisi soki ngando abimisi soki nguma asali badémonstration yango te spiritualité nga nakosala yango te mpo naza na niveau élevé nga naza guide spirituel ngai nasalaka makambo oyo ngai témoignage na ngai eza partout soki totie telefone okoyoka ngai nakosala yango te ngai vraie démonstration na ngai ezalaka ndeko azolanda biso abengi ngai na ka oyo akobengela ngai amoni guérison to azwi porte-monnaie ezosala yango wana vraie démonstration oyo nyonso ozoleka na batv wana eza badémonstration eza nango biloko oyo deja tomona na baécole primaire mais yo motu moko bo deja oza na 50 ans 60 ans mpe okoti na makambo wana spiritualité eza yango wana te wana nyonso to wana basa bacharlatan ce sont des charlatans yango tozo avertir peuple bokeba biloko wana excité bino te omoni yango tuna linga mutu mosusu aye boye alati bamvoyela banini nga mpe naza na bamvoyela naza na biloko nyonso mais yanga eza ya bokoko eza teke natongi songo na papa taille na maître taille moko na nsima awa te yanga bakoko batika yango nakoya awa te na bandi kosala badémonstration vraie démonstration moto abengi ngai na numéro oyo plus 243 81 54 51 313 aza na problème peut-être ya padi obe eloko netelemaka te to mama nzoto evimba ozwaka mokanda te na dossier obengeli ngai tosoyeli no ya privé babwakela yo maladi puissance sexuelle otelemaka te obie do maladi nyonso mbasu nyonso obotaka te mokanda ozwaka te freinage ntango obengi ngai tosali makambo wana yo en privé oyo papa journaliste na papa caméra bokoyeba te motu wana kuna azwi guérison azwi aza soulagé na posa na ye yango yaki nango yango wana eza vraie démonstration papa okobimisa biso mbongo awa tobimisi ngumba awa est ce que eza na rapport na moto abotaka te eza na rapport moko te ce sont des gens qui viennent à la télé pour exciter nos frères yango toyeso ça peut bafrère na biso problème ya emporter bino te mutu nana akosekisa ebembe anana abotama te papa journaliste nayebi so mutu oyo akosekiswa mama chako batika koluka bese na kombo ya mama batu apema na kimia mutu akosekiswa ebembe nana abotama te nga naza na capacité ya koélargir ebembe liwa ya mutu to ya kopusa liwa ya mutu c'est-à-dire quoi ngo okufa na mois prochain mais vu kozalaka nanga toyaki consultation nayebi so tala na famille no keba mikolo tambola boye keba boye même yo mpe papa journaliste sous-estimé te yo mpe kobikisanga na liwa ponga nazotala boye mais omoni mwinda oyo nge koyelanga koyebisanga nini papa mokolo osala nini ekoyi obikisinga liwa te
tokoki kobikisa mutu na liwa même yo okobikisa mutu na liwa mais okoki kolamusa mutu na liwa te c'est le plan spirituel mwinde okomona menga na miso misatu na komona mutu na famille bazolinga yo te to mbanda na yo to ndeko moko akoteli yo na nzela molili po aboma yo ngai na koyebisa yo tokosala boye tokozongisa boye po tozali wana esala nini epusa nkota nini ya nini obaki portemone mutu akozwa pe pa na yo to akozwa te to eza nini portemone mutu azwa yango te porte-monnaie nano eza mibale eza porte-monnaie magique na porte-monnaie du bonheur ngai oyo napesaka bato eza porte-monnaie du bonheur porte-monnaie du bonheur mpona biso conséquence eza te kaka condition na biso ezalaka mingi ba œuvre de charité donc fo ozala motu ya œuvre de charité lokola religion na biso ezoloba biso tozali ange de lumière double SS sauvé pour servir ngai napesi yo porte-monnaie magique nasali eloko babi premier S eza sauvé ntango yo ozwi porte-monnaie okomi koutilize yango okomi ozwa mbongo yo siko fo servir fo zongisa retour kaka na baaction de charité okenda bahôpital nde toyebi bandeko na biso ya goma okokende osungi bango bingai eloko napesaka porte-monnaie du bonheur alors que porte-monnaie magique oyo ozoloba wana eza porte-monnaie ya mabe yango to avertir bato bokeba porte-monnaie magique eza porte-monnaie oyo eza mbongo ozwi lelo fo esila lelo mpe ezoboma eza bacondition ebele mpo eza baconséquence ebele na otoyamba ndeko moko autaki koluka porte-monnaie magique akomi déjà kotrouble vu que bafamille na ye bayebaki nga bayaki nde mpa na nga na temple oui nasalisi ye nazwi porte-monnaie na longoli ye nasali ye napesi ye lumière nasokoli ye makambo wana mpe nakangaki banzela wana mais ezalaki bango bayebaki ngai bona bandeko oyo bayebi ngai te parce que ngai nakomona moto na nzela te na makambo na ye na bandi kobikola ye to kolobela makambo donc faut bacontacte ngai na numéro topesi plus 243 81 54 51 313. Tosisi na biso émission na biso et l'autre question sur na tout na yo les toujours mon lelo ba dossier komi amusu mwasi na mobile na mobile les ba conséquences na ndenge milimo. Oui, déjà na boko na biso déjà ba pesi biso eloko wana te hein. Boko na biso déjà pekisi biso déjà eloko wana. Pe constitution na biso ya mboka pe pekisi eloko wana. Ya catholique za ba autorisant au moins si wako. Catholique eza constitution na biso ya mboka te za pe boko na biso te. Catholique eza na makambo ngo ebele ba oyo bakenda kuna ma Maria na moi eza mamususu na butu na sima eza pe mamususu to ya pona ko dévoiler ba secte ya batu te parce que toza na mboka eza laïque, liberté de religion ezali, faut toza na respect pe bandeko na biso ya catholique. Donc bango bako autoriser makambo wana menga na lobi boko na biso epekisi pe constitution na biso pe epekisi pratique wana ozolanda papa donc pratique wana eza mabe nini ezosala ba jeune eza pasi ko envier pasi na ko envier yango ezotindela ba jeune mais topesaka comme nga naza guide spirituel toujours topesaka conseil na ba jeune na biso bazala ba pratique wana bameka kobima na ba pratique wana mutu mususu azosala ngo kaka pozwa téléphone mutu mosusu azozwa ngo pozwa kaka $100 to mutuka to ketch eza na sens te donc batika ba pratique wana biso tozoteya bato baya na ange de lumière baporte na biso adhésion eza gratuit la science ya okoko na bino eza mwa fort oyo mona okosalela papa eza lokola oza na appendicite ntango mosusu elokaka kaka fo basala opération elonga mbala moko mais eza na maladie mosusu mpe lokola bambasu na hôpital bakokoka te mona okoko eza rapide donc les deux wana eza kaka bascience ndenge nayebisaki yo na debi ke bakoko oyo ya ngai bayebisaki ngai kuna be te tolwaka ko ngei mwana foti lwaka c'est-à-dire bisika tokomaki te tokende ngai nayebi nayebi bokoko na ngai mpo balobaka soki oyebi esika ozokende te soki oyesi esika outi te moyeba esika ozokende vu ke ngai nayebaki d'origine na ngai nayebi bokoko na ngai ntango nakei nasadere na ange de lumière epesaki ngai déjà baavantage eza na baproblème te ezalaka kutu bien kose complété na cadre ya spiritualité fo oyeba baspirituel un grand maître aza moto te azosala démonstration un grand maître aza moto azotanga un grand maître aza moto oyo azosala recherche parce que nakozwa ka moko boye peut-être ya kopesa lumière peut-être ka moko ya impuissance sexuelle peut-être ka moko bakimaki moto na mobali bango so basalaki kuna na mabe basalaki na bokoko ngai nakoya kotaki yango na mondele so bakendaki mondele ngai nakoya kotaki yango na bokoko donc eza mabe na biso otiba na petit tozwaye tonosala ne baanalyse a bocomprendre mambo ebele tonosola mama mboka so namoni eloko mo eleki na mboka na bengi maître tosali na émission so namoni eloko mo eleki na ville ya Kinshasa tomoni mama mabe surtout tokota mambo edima mikolo tomona vague mo edima basi baolata yasu basili te basi balata yasu basoutien te eza bacause satanique toni tokota ngo na deuxième émission toyeba vague wana so eza nini okopesa bato numéro contact no lisusu okoba bato nyonso balandi nini
Oui, na bengi na lobi na boye pona bandegonio sur Ange de Lumière programme na biso to ili mingi kolega la média programme na biso le 22 octobre. Donc le 22 octobre à partir à 23h plutôt biso ni surtout la connecté. Donc numéro na ya WhatsApp to numéro ya bateau biso ni sur la bengi la na Afrique centrale les allez plus 243 81 54 51 313 plus 243 81 54 51 313 bobi ngai bande gonyo so bozana ba problème c'est le temps bozela te ba kana bino empiré pe epesa biso musala makasi eloko no tele makate maman nzoto makasi ozana posa porter monnaie du bonheur s'il vous plaît obengi biso ozana posa oyeba na famille na bino bozana code te ozana posa ozo code ya ona utiliser obengi biso numéro to PC plus 243 81 54 54 54 51 313 obengi ngai moko mettre mukulu numéro za WhatsApp ils ouvert 24/24 Facebook na ngai pesa kaka bakomika ka mbo Facebook mingi te biso za mingi na terre musala omona kuna ba kozwanga te koza malamu te babenga kaka na numéro to pesi bango donc bandeko nyonso bobenga awa télé na mo déjà kuna na sima kitala tala bazo bisa biso déjà tokata parce que télé zatant donc yo za na posa suggestion ya problème to tangi te to kenda ke sika moko zo ke solution te benga biso to kosola soko za posa ya conseil to suggestion o bengi biso to za na po na koyamba ba merci na bato balandi biso be na 3 Congo France merci na mon boss Monsieur Didi Pumba merci na Christian Tour na sima caméra merci na Mame Milinze Mbamotema tous pepele ya Mbetolo merci na HM Mama CC bato nyonso balandi biso et lo no moni pa cameraman na ngokoloba chose mutameli oyo moni foko lo baki ana moni pa na eza chance to nini lo ko déranger yeti azana aza déterminé cameraman mikolo siko azobule moi si na mo azana posa vraiment afin de sa famille foyer na ye hein asala foyer parmi bambiso na ye mikolo za yangwana a créé entreprise pe foyer et fanda elo na moni pa na ye yangwana azana bambition mais a arrêté arrêté bambition na pour amona eloko moko ezana ye ya bien ya kati et surtout na moni peso aza mutu ya calme pe ya kimia ya silence merci tokati ya émission la biso to silence Congo France biso na bango na biso na bango ekara molai France.com site ya Congo masolo ya danger masolo ya kitoko Congo France.com